les belles dames, kobo sanate kozala abonné, pe ko cliquer na cloche pour boyer ba vidéo nyonso yasika. Merci. Bonjour les belles dames, bienvenue sur La Roche. Le toza awa na cuisine, tozo sala mbisi na biso za mbisi ya rouge tia mutu bakata. Donc comme bozo mona déjà nettoyer mbisi na nga bien na sokoli yango bien tia on peut ba ligne nde bozo mona wana na lingate ko sala mbisi nga na bino to nettoyer nga na bino ensemble parce que vidéo ko za mulai. Donc c'est la première fois que ota la vidéo na ngai donc na koloba ke na ba vidéo ebele ke na sala comment na nettoyer ka mbisi na nga ce ko za intéressé o comment na nde na sala ka mbisi na nga po mbisi na nga comme ma propre nde et comme boy mbisi na biso lelo tozo sala ngo na dongo na biso za dongo congelé et on est toko sala nango ya sauce donc tozo sala ngo ya sauce beaucoup moins toko sala ngo c'est vraiment simple et rapide mais ozolia vraiment ozolia healthy pe ozolia yummy et là kwa liboso on na ko sala na ko zwa citron nanga ya mai bamso baboka ka vinaigre nga na kamingi ko sokola na vinaigre et ko salela nde citron donc le citron nanga ya jus nde bozo mona ya ngonde na ko boka na mbisi et na ko ya ko zwa céleri nanga on a ça céleri ya poussière nde bozo mona donc céleri déjà banika na tie lutu nanga moko boye lokola mbisi nanga les belles dames nazo kalingango donc no lukate ke natia oignon o ezali litungulu na lukate na tia litungulu nanga o ezali ya fresh na lukate na sala litungulu nanga oyo ya poussière parce que nazo kalinga mbisi nanga donc na sala la oignon nanga oyo na mona question na sala li matungulu o ezali fresh et comme ça ka mbisi mwindu c'est ça que na préféré ko sala la oignon o ezali ya poussière c'est ça que nazo kalinga mbisi. Après wana na koya ko tia o ezali black pepper les belles d'abord kinga na black pepper to balana donc on sait la black pepper nanga na ko tia ngo mukie et loko oyo ko landa les belles dames to ko tia muscade na tozo tia o ya poussière tia pe muscade ndambu. Après eloko oyo ko landa les belles dames na koya ko tia oza tangawizi na ail so za na oya fresh ko sala ya fresh mais moi je préfère que le nazo kalinga na ko sala nanga oyo na tia na frigo déjà ba mélanger ngo ensemble loko eza mbisa munene na tie moi ke emona na kombo moni et eloko oyo tokoya kolangisa les belles tokoya kotia oyo ezali jumbo ya poisson yango nde nazo salela jumbo nanga poisson et nakoya ko mélanger biloko nyonso oyo na saleli ensemble mbisi na soto otika ngo boye pona 30 minutes donc otika ngo pona 30 minutes pour to ya ko kalinga mbisi na soto continuer recette na biso ngana bino ensemble. Donc voilà les belles dames, on a tozongi na cuisine na biso tozongi totala mbisi na biso vraiment et côté épices parce que evandi siko tozongi na siko to kalinga ngo no retourner ngo le sousou pour na ko evandi ke sika moko et sangana encore avant que to tchango na moto. Et na kopelisa ki déjà moto na kotia mafuta nanga na kotia mafuta moi mingi parce que mbisi nanga eza mbisi ya musuni donc na tia mafuta nanga quantité obomoni pour mbisi nanga eza vraiment moins épaisseur. En attendant que tozozela mafuta nanga échauffé na kofungola dongo nanga nazo salela c'est comme ça ko sombango partout na Sainsbury's na Tesco magasin nyonso bateka na bango bateka ngo na congélateur. Donc na kofungola dongo et na ko boka ngo awa na kati to ko boka la ngo mwa mai na biso ya moto pona elongola kaka ba you know ba biloko to yebi te ona poma ya moto elongola ka maladi nyonso so na boka ngo mwa mai na nga moto na tika mai na nga etanga et to ko zongela siko pona ko tia mbisi na biso na mafuta. Donc awa na esko ko tia mbisi nanga parce que mafuta nanga chauffé. OK, biloko ono salela sauce nangai ya dongo na mbisi. Nazali na tomate nanga tomate oyo za lokola tomate ya mbuma, mais je bakata na kata ni nzanza.
na osala la tomate oyo parce que ezalaka vraiment makasi te eza lokola tomate osala la salade mais oyo sikoyo ezali yali nzanza nango donc déjà bakate ezalaka vraiment bien pe la sauce noir rouge donc comme na lengi c'est ça que na osala la tomate nanga oyo bozomona comme ça yali nzanza et toza pe na piment na biso ya vert oza poivron donc osalela yango na couleur ya vert tokata yango et awa pe naza na ndembi nango uti na congélateur déjà ndembi bakata et toana litungulu moko tokosalela donc biloko tokomixe mpo na kosala sauce na biso yango yo. Donc voilà les belles dames, wana nakati litungulu nanga et nakati pe poivron nanga nde bomoni wana oyo etikali yango yo et awa pe nazali na ndembi nanga na niko tia matungulu te parce que ezalanga ebele po na totiaki matungulu na biso na mbisi na biso et tokende tokokalinga dongo na biso tokozongela mbisi totala nde mbisi na biso ezokende donc mbisi na biso ezokalingama vraiment bien tokomoni mbisi na biso ezokalingama vraiment kitoko tokotika yango ezokota lisusu mwa moto ntina kati avant kena balola tika yango simo quelques minutes donc wana soki toye kotala esu mbisi na biso mbisi nanga boye c'est bon nakoki otourna yango oui tosisi kokalinga poisson na biso ebimi biso comme ça ebimi vraiment mibimba comme bozomona vraiment bien mibimba eziki te ebeli bien tina kati c'est vraiment bon awa siko natiki kalungu nanga oyo tokokalingela nini dongo na biso nakotia mafuta ebele te mwa quantité comme bomoni toana dongo na biso déjà boyebiki tosokolaki mama ya moto mpona olongola sema goût na saki ya chassé et longwa donc je te sokola ki dongo et awa na ba assaisonnement nanga on kataki na bino ensemble kataki déjà to bongisa ki yango le to ko salela ke mafuta nanga échauffé na kozwa dongo nanga na kozwa kana kati to bandi na dongo parce que dongo na na pousser que ça la dongo oya zei na pousser ça la dongo normal donc basé nyonso elongwa yango na bandi na dongo to che dongo na biso botoko kalinga yango ti zei nyonso e ko sila apoto ko bakisa ba épices na biso likolo. OK les belles dames, donc voilà wana bozomona vraiment kendenge dongo na biso ekomi bomoni paki komi kokalingama parce que zei nyonso esili biso ekomi siko kokalingama change kikalungu parce que na préfère mingi kikalungu oyo donc on a changé na kikalungu donc oya kotia sikoyo biloko nanga nyonso oyo nakataki tokotisa yango awa na kati tokotika ngo boye bamatungulu na biso bapoivron na biso na ndembi na biso elemba pe après tokoka kobatisa sikoyo tomate tokotika ngo bomwa moke. Voilà les belles dames bomoni vraiment ke bamatungulu nanga elembi tokoka siko kobwaka tomate na biso tokotia tomate nyonso te donc voilà. Donc voilà les belles dames comme bomoni vraiment ndekomi biso siko tokotika ngo tomate na biso ebela babiloko na biso nyonso elemba après tokende ozongo mpo toboka ngo na poisson na biso mais boye tokotika siko nyonso vraiment esangana tomate na nyonso elongwa e na kozongela bino totala ndenge sauce na biso ekomi bomoni ke ekomi kaka kolakisa mafuta donc biloko na biso vraiment ebeli bien donc ekalingami vraiment bien bozomona ke zei nyonso esili donc ekalingami vraiment kitoko so tokozwa biloko na biso totia sauce na biso na mizungu na biso totie sauce na biso nde bozomona e tokozwa siko mai ebele te ozotala quantité ya biloko na yo otia vraiment mai te ke mai ezala ebele vraiment te toningisi et tobwaki encore mwa mai pour alinga mwa sauce pour na bana nanga baliaka semulo. Voilà les belles dames bomona nde sauce na biso vraiment eza mais quand on a ndako rapide ozala dessus te nakoya kobakisa mwa oyo ezali white pepper donc white pepper notia white pepper mokie
naye kotia likasa solo azali na seasonement nanga oyo ezali ya fish seasonement bakoma fish seasoning yango nde na kotia mbuma nanga ya pilipili yango nde nakoya kobwaka epesaka mwa solo esalaka kitoko koya kobakisa bouillon oyo eza bouillon soso na kotia mwa moke parce que dongo na so totie mungwa te totie eloko te donc foto bakisa mwa bouillon soni te ekozala biso malili. Voilà. Ok les belles dames, on a payé la biloko na biso. Ouh. Donc chunga oyezo bima awa. Tika. Bino moko penza bomona ndenge sauce na biso ebimi. Donc ebimi vraiment yummy, vraiment yummy. Donc voilà les belles dames, on a biloko na biso ebeli to ningisa nzungu na biso. Bomona ndenge sauce na biso ebimi. Et bien vraiment bien. Donc voilà les belles dames, l'eau qu'on a biso yango comme bozomona mbisi na biso na dongo donc dongo ya koluka vraiment. Donc comme vous montrez vraiment nice, simple, nice au lieu bloko nao obakisi vitamine na nzoto, obakisi elengi na lolemo, obakisi goût na motema. Donc merci beaucoup na bien vous avez qu'on pona kotala recette na biso oyo. C'est comme on dit recette oyo les belles dames et c'est délicieux ko bosana te ko aimer vidéo ko sala abonner na La Roche Show et ko sala nga bien makasi ko bosana te ko landanga na Instagram oza La Roche Show. Merci beaucoup na bien so bosala ki on a recette na biso ko liango na kwanga semoule makemba ezaka ndenge yomoko olingi olia biloko na omenga lelo na koliango na kwanga. Merci nzambe azala na biso wantu kutana no mokolo mususu tina te e komina tina bye.